Attention, les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais un Bila, Bazapoka, Tessa, Coca-Cola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Voilà, balinga mina Kolombo tenabino, bato yo balinga Info 16. Info 16 za nango neti lisolo. Info 16 za neti to tonga na biso mwa malembe. Info 16 za pe koloba makambo eza vérité. Na lobaka soki nazalaka na ndambo makilata ya Angola nde na beta masolo ya Congo te. Mais nde nazalaka 100% congolais, donc niveau na sepelaka na masolo mboka na ngai koleka makambo nyonso. Na pesi mbote nanu na bandeko na nga ba combattant. Ya bino combattant yeyo ngaye ngawa juro komona nga combattant 16 mm combattant bandeko na nga ba combattant na lela bino fort. De oboza bina ba owa ba mikolo bo ba vie na ngai ba oba kokana nga ba master na ngai ba oyo baza na seku na ba petit na nga me biso tout ba combattant. Mo buzoba na mboka otelemi. Mo buzoba balobi boye o fâché. Po mutu alekio na bolingwa Congo azate dondeza boye ozuneti ngai. Olingo pezenga na ministre nini na ki congolais, ministre nini, ministre bolinga kate wana. Na boye na otanga kombo po ba bazaka so tangi kombo atana ndenga bien lobio aller chercher ce petit là, il faut les non kongo to kima pete ba combattant combat na poto biso ba 16 combat na Kinshasa. Bandeko concert a fali oye boti makambo. On dirait vient ka bosimbi ete na tela ka vient na ngai abina bien mais nzoto na so vrai bolite na éviter et kosuka wapi mais ilo nde bosali oyo esali mo compliqué bo beti na tilo kole bandeko na ngai na tia sali ne rien na tia ko luka ka lar ndenge ka biso to luka ka boye oye na yo na délégation mais bon na éviter so bandaki ndenge nga mo ka ba vidéo mais nazo compatir na ndeko na biso na tilo kole po ekoyepe kozwa ngai ekoyepe kozwa x ekoyepe kozwa y. Mais lelo na sali yango spécial na sala moi débat moko moi li solo moko bomona mingi na sala ngona bandeko yo to sala analyse politique mais lelo to sali pena ke to sala analyse ya bagarre wana na makambo ba combattant na makambo ya fali na ndeko na biso Hervé Boursalino musicien ya kitoko musicien yembaka bien na bité Hervé nini sala ki abimate ya Hervé faut bima Hervé voilà. Hervé Boursalino, nous sommes déjà dans le plateau. Hervé Boursalino, sur la côté de solo la malamu. Bonsoir Hervé Boursalino. Bonsoir César. Bonne apôtre Bassepeli, bonne apôtre Bassepeli, Hervé Boursalino. Hervé Boursalino. Pour les autres, sur la mingi pena marambo ya bandule. Mais moi rapidement, ko rappeler bato moi parcours mukie kaka. Ouais, Hervé Boursalino l'homme d'Inzela, on habite dans le quartier en 2005. Dans le bango bien dans l'ombre. Donc vous avez miné. Bato ba beno ba miné. Yo manger. Biso zena ba fali pour pas le king. Chef nanga, ex-chef nanga. Ferriaï na misu nanga, chez Lamputu na Mirage. Donc c'est ça. Parcours vraiment moulé to beti bena joli non, na beti bena titina na orchestre neto bané na débit. To kabona kana ko palar. Pour na ngate mutable ke na ko talar. Donc Hervé Sco to lo banane. Voix kitoko élégant. Oui, Marabio télé bien na podium, mais nini yo sala ka Hervé pena donc azoyo kana pinate. Pour talaka ba fali pour pas tout le bien. Na âge bon na bi âge noté to bombe kota âge mais bobeta nae. On sont pas pour fali déjà ba bexi ba nini tout nini zo sala ka Hervé abimate. Et ça le combattant. Motsoro zelara attendre mta vivre bien. Chaud ngo précédé temps nzambe ndo mona les contraire à vie beto film.
te mutu rien mutu emo aza kisi te mutu avai na jardin de emo aza kisi amona makasa tu ya bagwatu ya mondo donc aza mutu aza kisi siko nzambe aloba eneke yo nde oza wana siko nde okolonize siko banyama bamatiti donc oza kisi yo moko donc soki totie temps na kati ya nzoto ya moto elingo lobake yo moko oza kisi po kisi tu na corps okomena kisi ya malaria lelo epola obeka kisi epolaka na corps donc otaka na mabe nzambe abe na tire ete ya biso te po kisi po esala effet il faut bando pola na nzoto se décomposer comme epoli vraiment ne malaria kimi donc il faut azela atana nga me na kati ya temps il faut na kati ya temps écoute na kati ya mosala écoute nga na boulot parce que soki nzambe apesa prophétie be mokili epesa prophétie écoute te kozela yango na poe moko bosalaka te eleko lokwa mopepe faut kuta osalaka déjà ndekanga siko corps donc nga na osalaka kaka jusqu'à ozosala wapi côté na osala nga mo carrière solo parce que na nga mona yo omona yozatinga mwa kalombe nzela borsalino yo yambinga de na sita boy déjà c'est que c'est bon et pas grand prêtre Kofi Olomide na zoki tango lekate pas grand prêtre Titina Jolino na travailler ba mbutalika sou donc ba bebinga te donc on fait la nga moko inspiré par Yeme yo azali kola sali yo nanga et que na moi kitoko voilà pour comme le rôle vient na biso karma pas na yebi mouvement betete bon na mona vie karma pas mais maman na chanteur ya kosakana te Hervé Boursalino lelo na lisolo ya fali na ba combattant na lokaki na yamba musicien pour musicien ça na facilité ya kosala analyse na ngambo mibale donc ngambo ya ki musicien na ngambo ya ba combattant po ba combattant ba fan na bino ba ya pe ko betela bino maboko na bandule ndenge bandozala ndeko nanga ndenge fali abeti yo salio na ndenge et ça nga maman na plaisir au sakanate regret siko bo film ngo suki fo et ça nga bientôt nga beti na ebeke efongola parce que moni promoteur na Congo Michel Mso Rose a Dimistrophe. Avec mon qui fait garder les collés Simbi. C'est que Tina c'est même c'est qu'il y a donc artiste Michel qui construit Simba. Même à moment tout le monde a tu vas continuer mon Simba l'art. Moi Tina c'est les Biaga les allées boyer dans les bandits du collé. C'est une chose grave moi différent. Bon, tout côté mon politique té. On est Simba on est Simba té. Donc, ce n'est pas bête bon na ebe que même na biso tout. Na moi qui carrière sur na biso yebanaté. Moi passeport on est vendre à parler rose appelé visa et rose appelé moi déplacement nebe gesuka bien en tout cas bravo l'artiste et Simbi mais comme sur ce qu'il faut voilà donc ils ont des camps so moto sepeli ki ndenge fallait beti c'est que oza contre ba combattant pour objectif ba combattant fali abetate de toko lo ba pe ke Boursalino aza contre ba combattant tu ngana za na katikati 50 ba combattant ba osala boulot kitoko pour kaka na peuple pour la musique était mais pour la peuple congolais na biso kota fali pour pendant mona ke pour na biso za la kuna donc na zena katikati donc so to comprend bien ndenge fali abeti boye et bloquer makambo et puis c'est avantage côté moko ou bien ezongisi bino kaka na case de départ ndeka tozalaika bon et le moins c'est quand ba combattre comme c'est quand disons il y a peuple français dont des bakati makambo na bango pas de ndule na France kaka na mambo ba mono mais na Belgique ko beta no ko beta na yo soki masoki zongi na ndenge grand prêtre na biso papa Nyosha beti soki zongi c'est bon soki na été so zongi mais na France quand on est batali niveau ya moi saluer celle na nzela na bango babité bango baza ba congolais biso za ba français donc comment likambo na bango donc te bobeta souti pasi nanga sko ekomi wana pasi nanga ekomi wana na ebeke fallait suka bien pasi nanga sko ekomi wana voilà ce que yo so totali net na kota ba combattant lit ya ba combattant eza lit moko photo betela maboko be photo kondana non kabonaka na katikati côté mususu to betela maboko côté mususu to betela maboko te parce que côté ni to betela maboko côté ni peto betela parce que na kati ba combattant bambanda fali baza banguna ya fali baza bamaza musu baza ne ba master kala balinga te abonga baza na kati ba combattant bazo bundela peuple congolais na kati pe ya fali pour pouvoir venir représentant na biso ba musicien et comme le roi tembe dans la nuit surtout on a pour nga kolukaka terrain d'attente ya compréhension to vendre si balle na seto solo les anini pour kala maman to ibande ba combattre bande boso ke baka na poto bakata ba momi na biso tozonga moi fima bien be bande baka momi basala ba dégâts balinga ba na biso ba sala boiti yo là parce que comme jusqu'au politiser
donc nous surtout nous vandi ma to soli ngo ma bien bon ngana mona rapona ngai na ko lo bakaka po esila et on va vendre ça ba combattant ici la c'était ici la siko kage badi ko mona facilité na ko chike ko mona bien mais chike ça déjà gratuité ça alliance to ko tamina na politique nga te mais ça ka lengi makambo mais pour na ngai vraiment ba ko on va vendre ba ko vendre ça de 30 combattants ba sur un artiste mo to na ba artiste il y a moté des solutions musuba obima so simbite boyoka na bino bosoli wana biso to boyango bufali pia sola na bango justement bango ba zela ka nini ba ka na kinike ba pel na bango to tungisa ba na pote kiti ezaki na 90% kiti na ba kiti tina ba 20 ba mona ke mboka fait comme bien mais ba o mona ka ndule ezonga na ngoto ebonga pona nga d'après moi mais ce que yo tout là dans pe côté ya ba artiste Baptiste pour ça pratiquement 10 ans. Bon bétaté. Oui. Parce que surtout tali ba musique que ça y a robatama et bimi ba couper décaler ba ivoirien pe wana ba no tchaba embouteillage ba côté na bino. Est-ce que vous avez que quelque part 10 ans wana et ça déjà bon dindi na niveau au saranate. To dindi makasi pa pour ordination makasi zaka ke ezo simbate. Ko simbate bon mutu mtabombe na likamo mais force alikamesika batele mizaka likambo moko. Congo ebonga. Congo ezwa kimia nango Congo est Congo ezaka musique Congo ezaka théâtre Congo ezaka mode de vie a battu changer mais ce qu'on dit ni ba musicien kaka bazo ko s'acharner na bino mais ba joueur tout le monde ba joueur a wakepe kuna beti na ye ba obeta joueur bon pour makasi ezali mais faut pas bola pe ba joueur pour makasi ezali ngo mona ke art ndeza na Fox surtout musique eza na Fox diska bateli likambo yango wana. Donc, si on ne peut pas bien combattre, on va faire passer message là-bas, on a un artiste et musicien. Voilà. Mais ok, quelque part, peut-être que tu as un bicho carapamba, mais le roi batil un peu na bicho. Tu bouka carapamba, na bicho grade na bicho to sol na bango. Le roi bicho peut avoir une facilité sur la bakonzi, ba oba comment na bicho te. On a tika en général. Ba couter na ba grand prêtre na ba kambaramboka, ba sol na bango. Batal sa bango ba muka ngana lobby. Badi masangu, banchik. Ba santé au moment où nous sommes belisi moi à 4h du matin na panela na $10 ti bon na ça na katikati na côté la ka bisoté $10 ezati moi na dai atalimbo tu vois bengi libanda moi na dai mutu moi bisko on moni shop mi libanda mboka ndo comprendre sans ça qui moto na sans sa vie oye batina nini ki bomoto parce que ngana bima mboka première fois na juno mbafu ba ibisanga tike ba boka ka sachet na nzela te ngamoka na otema na ono mona à travers mboka na ndenge tambo le so bini bana mboka oye batine droit na yo elingo lobanine alors ton muto ka gena butu mutu mo akufisi ndeko na ya bingi na pota ndeni alo ya ngama mwana ngai par exemple un tel combo songo pa akufi na 3 heures na veta na mbongo te a condamner mutu ata condamner ndeka mboka parce que kende on a na force au sala masala ratala na $10 te na palais même $1 te yango azangifi faut que l'hôpital moi na dai donc c'est arranger pour na nga vraiment. On a bien ça qui 20 000 la PC va combattre pour un moto il y a une solution et ça là que social et vendre ndiri mo konzambo ka bongisa pour na mambo ya chic et comme moi gratos bravo mais à côté de domaine nyo surtout mais ça là il y a badi za na facilité voilà ba mono so so ke kiti na ngokaka toujours na bato tuna bango ni suto wela o moneza. Voilà, Fally Ipupa abeti na ena Bercy wana tomona ki bilili côté mususu ba mususu plein ba mususu tema memande ba mususu esimbi ba mususu esimbité. Yé ba tcheye pression mais pourquoi vie Nioche abeti na Belgique ba tcheye pression. Bon justement concert il y a le King Fally Ipupa ndinga ba bengaye ezaki ya moi tembe. Ezaki ya moi tembe, ezaki ya deux filles entre les deux côtés. Il y a côté on a côté yoyo. Et il y a un fini par bon. Il y a fait une chose d'embel neka wana betine normal pe pour ils aient na mope na tembete. Mais les King ils aiment na tembe vraiment yebi. Il y avait des fanatiques il y a Fally au basa ba combattant te ekobeta. Ba combattant ekobeta te. Donc il y a un kende li bon. Alors concert betami les qui toko calmement posé totali to moni mais les bandes de salami et pe fisomo. Et l'activement que oui ma bezali. Anakanda. Alors, il y a un moment qui même quand on a na télévision, on a une information de Baolo Bageno, Bobeti na bino me batangi ma porte na France Bobeta te non qui sont mawa. Dans les contrats de côté Zalaki et commis plus que
Et alors non senga na bato nyonso bazala rapproche ya bato baza ba autorité nyonso ya monde partout dans le monde bakende kosola pona biso moko te to pona bango moko te mais pona voix et ya peuple congolais mobimba pour musique ezonga kobeta pour nyonso tout ezala pe bien parce que eyo telemaka na musique mais ezala ngo msupe likambo wana songolo pakala te te siko bango balobake ba musicien bozo kumisa bato ba détruire bato awa donc jomo wa ibagalar mais bino bobele la ga grand prêtre jowana abomaka bato eyebani mais bino bobele la ga prêtre ba otala bino ke bozo zo ba anti valeur nyonso nde botombola bon so ke na contexte wana bato be ba imba rapena ba mikilo nso ba sala pe ba na ba frappe à danger ezala ngo mapona bongo te parce que misa za libre ya osala musani ya rouler sa vie na ye même moyibi azoyiba mbongo na mboka soka ye na ye oui ba imba na bango mais pourquoi quand des raisons peut-être yo ko lo ba ke so ezaka pour na politicien mo ba osala mabe na mboka ba oyembe bongo mutu ake buka banque kutu ya danger munene soki ake sala mabe mo na ba yembi e pe biso to libre to yemba mutu nyonso to na mbongo na ye ko pesa pour na musano pour vivre na famille na ba na yo ezaka pour na politique te mais pour ma makasi ezali nde na ba combattant pour na ngai na moi qui le poto na ngama mukene na moi classe mukene tangi ezaka ke peuple congolais azo souffrir yango wana to gibisengo ko kozala te même ngabe na rolinga lo ba tanga tana beta tana salle moi muki ate 30 personnes 10 personnes na beta mais le bité que famille na ngani yo surtout ebongi famille na mse ko zapela kimbati ke pe vivre pe bien te na masina pe vivre bien te non tous ala un peu tout non disons tous ala un peu vaste donc tout ala partie na sote ba bo to beta pour la misère stabilité mais famille eza munene famille na yo moko nano eza munene et tant que ta famille na ma peuple congolais donc faut linga ke tout ala ba point bato bakuta na bango ba sola makambo nde o ndenga to sola ngana yo voilà sans ko flatter yo bande o baolanda biso ba mo minaki artiste na yambi mutu ezo sala po na yamba pe mo no plateau na yo bobe mo mayele mo mobulu me bande o baolanda biso ba mona ke artiste mutu ezo sala ndeko na ngasi ko tokutana na page ya côté na yo mingi poto balozonga kaka awa est-ce que bande ko ba ko yo kabiso na moi couleur te ponde bazana ba yebiki na yambi artiste me bayoka nanu po ngape kirie ya koyoka yo nanu navanisa yo deja na kati ya motema nanga baroni yolan mbagoti motema nanga papa ya bana nanga suka ya vina na sena moina mokili ya nzambe très digno symbole ya bolingo lyonso na biso mibale totala baflete bimisi na mokili bango nde baretroviseur na biso susi ngo susi nenga lino salaka po bosana ngai te esko yebaka nga na solo ya nzoto baninga bato na bisengo kala yo tinga masenga mbalaka manga na change bandako malaka mayo koretire nga wana grand prêtre mopao na nga su nzembo maya misona nga esali balabala na matama na nga ezosopana lokola chita loka ya dadi na motema sekopela babobe balingaki bameka nzoke ezosenga se présence ya moto nga na linge epa na ngai ozalaki medikamanga moto ya bokono nakozwaka kimia na nga sepa na yo mon amour message otigalinga lokola bobanga susi na ebege sika bozali na bandako pe bobeti maboko poko ya mamuto azoko se défendre kitoko ekomisaka pe plateau elengi eza te koyambi mutu moko boye ono nde naza boye nga naza boye omeka boye ekomi okangamela bato na plateau alingi akufa nga na mimangambo nga na komimangambo te nga nazosala kaka bulo na ngai boxalino touti 2019 oui tokomi 2020 2020 toana de tokoti utu 3e vie kenda mbangu na yoka ki ngane na yoka ki koza na studio wana studio wana ozo travailler combien de plans et puis nani za producteur à bloc na studio on a travaillé des chansons et obima na ba single nzemba liboso na yemba titre na ngeza champion mawa ba romogele mawa champion sala ba sport champion sala ba footing champion azama champion champion ba yogele mawa donc na yembela maimuna mama na Maravilla la brésilienne na yembela ye champion mawa et puis deuxième chanson na rosala na ko remixer chanson ya grand prêtre Carlisto Lassa
wa comme évangéliste makola yesu et bien tongo etani ye moye kobi makasi ngana motema ye molili makasi mabe nyonso osala ngai nazali mwana ya nzambe nalimbisa yo ye deste kaboli banzela nolukelukaka ngai nafani na pote bebe fungola motema ye wani na imo siko ngamoko soki nzamba kolinga na imango na ndeko nanga bina file mais soki pesa moi retard ngape par rapport ya temps pour pas ça la projet na ye a ça l'album numéro de max soki a pesa nga retard malgré pesa nga parole d'honneur neto yemba na ye mais na robenda projet wana na commission projet mususu mais na robindsande biloko na mbalende kambanga etindikanga pour vendre dans les médias, donc c'est ça, on a des projets dans le studio. Mais non, on a propre effort dans Namoko. Ni producteur, ni toisate, Namoka, ceux qui ont fait une mission à Béli, mais na boy, moi 50 euros, moi 100 euros, moi 200 euros. Na foutu dans le studio, na son batakamba, moi ketch, moi survêtement thé. Na on tient mon amusala, na bimisa projet parce que moni, na la musique est toujours musique moi propre. Parce que l'autre fois dans l'émission, il y a internet même, ma chaîne normale, on a toujours musique, tout le monde a bêtise. Na tema mi ndeko nanga Robino Mundibu ezaiga lelo oko matanga tsanga boy kotisa bimisa mais namoni quand même ayoki matikala ka côté oxygène mo aza papa mo dawaza na benge papa libumuni na sobi na badance moko donc na mon dirait qu'on a lobaki ezaki 80% à longoli yango akomi bien matika na 20% tata wana conseil toujours donc ngas ko la lingi ko basunga na moto na zana musique o ya bien kimia ya message normal ya amour ya sainteté ya kusangisa batu batianga ne maboko mais pour le moment on marche toujours na effort ya nzambe nanga mo ndeka na lobi wana et puis boss on sécurité sociale moté maman on a dit tout à l'heure donc c'est ça mais eza pour occasion ya obelela ba producteur mo support ba producteur bazali ba opena balinga na ba ko miser ko chalar pour acha muto poa moment yango yo ko belela bango c'est ça mais ndeka to loba makambo ba combattre boloba ibandeka na makambo te bazo déranger ba na biso ba bebisa ba na biso siko musique malamu yango et puis bazo yimba ben sanité ils allaient ba déclarer pe lokano musique malamu yango bato mbongo evai nango wana tout yango na misala o monaka o ekozongela yo message ils allaient propre parce que atoboko libano niveau ya libada mboka ara congolais voilà donc bosunga musique oyo on a pesi bino comme annonce na sala ngona ba propre effort moyen na ngai moko nzamba otindi na ngabato donc bato bozawana boyo kangai donc naza wana pona kozela ba soutien na bino de façon que tout ka musique est propre quoi voilà est-ce que au prestataire pe balibanda ba prestation balibanda OK moto na manifestation ya munene ako contacter yo ke no ya obeta banini esalema ndeo justement na zana bato na zana orchestre te mais na zana groupe d'accompagnement on a kangisa bato so bengai to soli na plus 243 89 54 85 245 plus 243 89 54 85 245 so benginga avant de la bengisko bana mayo ba accompagnanga to beta musique ba kolo ya ba Carlito Lassa musique ba debaba ya ba defao ya empire ba kuba ya ba nyoka longo do musique wana ya ba kolo et puis ya ba jeune o evek kitoko to kotisi yango to beti na soirée na onyo so linga fête d'accolation fête matanga moko mama mo akola ki na ye to fête to sepena biso to anniversaire nion surtout mariage benga numéro wana ndeso ki to kangana bana mai na beti donc évolue toujours bon. So question na legisa question oyote na ba émission na ngai Boxalino. Est-ce que pour ça la succès la musique faut simbaga kisi? Ah. T'as comme na seki. Ah. Bon, ce nom na sala échappatoire on a échappé que qui ces a raté ou on a ignoré parce que dans monde toi on a deux forces. Dans monde toi on a deux forces. Force elle bosse ali force ya Nzambe, les tout puissants. Mettre à temps per circonstance et puis toi on a bon on a kanga été un diable bon na habité na kwarama na ngote parce que bateau nio surtout le basali succès zaka kisité parce que moi tout autorité vient de Dieu et il me tapé ça nio surtout donc na limité parce que ngalelo yo nzamba sali grâce na beti à l'ombre na ba grand prêtre wana nio surtout na tangi ba kombo na tsala ko ni appel mo ya code soki omoni na tuni question wana pour la linga pena na yeba pour des fois et compliqué à battre fort mon album mo bimi joyo moto makasi joyo est-ce que mutako sala pe musique na été tu as vidé pe carrière na ye a sali ngo pe bien a sali pe ba plaire petit pe ba ndolé
kaka focus. Bon, ce qui est vrai, artiste, ça vivra toujours une spiritualité. Oui, c'est important, on a beaucoup ça. Artiste, il faut vivre toujours une spiritualité parce que quand on le gars, vu le tombe Simaro. Dans mon rad, semble une église catholique. Donc, par exemple, les ébélés. Mais artiste et musicien, tout dans le monde à part le bas pour faire l'homidé. Donc, il faut vivre toujours une spiritualité. Donc, il faut aux années de chef coutumier. Il faut mon avant. Il faut toujours un contact avec l'esprit. Donc, nous, mon esprit, non, l'esprit. Il y a ma bête, l'esprit, parce que ne sais pas ça l'esprit. Donc, il faut toujours une spectacle. Donc, Michel a l'homme différent et monde monde à part. Donc, c'est ça qu'on a rôle au donc pour nous voilà, bon, ça y est, notre malembe na suka ya lisolo na biso ba combattre ba otala yo soki lelo lingi osola na bango elo nini osola na bango non ozana posa bon bande kona ngai na posa na sola na bino eta mo likambo kozani. En tout cas, premièrement, on a un respect na belé envers bango. Musa ba osala les amabete les amabien makasi. Mais ekotande ki moté mais mabete ke mutu mo boye amoni ke oui ba combattre ba bima nazala fitine Hervé Borsalno soit disant sur papa we mana ko film ndete ona fali pour bato na faire na yo diembela na kata ba combattre wande ko mabe même nzamba wa mona yo ke bozo balle perdu ozala sauter na mokili parce que nzamba mona on a contrôle ya tout même rien bosala ngo propre ce qui mes amants au nom ya peuple congolais pour bazo solution vie ko makitoko c'est bon on a en tout cas nazama pour nabino mais et vous allez pas si ce besoin pour penser car juste car ils art comme musique ndeko déranger parce que dans le bailo ko moko boy soki na misu na ngai bana na bota mana na mona coltante na mona diamante na mona orte même na bino belé ba mona moti bozawana mais musique bo mona musique ezalo rwandeti richesse moko mususu oyo batia na mboka Congo le soki gouvernement biso elingaki comme nek ba nigérien ndi bazala ba zuma ke ba zuma na bango gouvernement ko tiongo na art. Et aux gens c'est vraiment plus que un sous hôtel à quoi coltanté hôtel à diamanté manganès que bon monde en côté donc ça veut dire tout bon gisaka tout solo là tout le terrain d'attente parce que mon abisso ezo kita ni or ni diamé matisangote mais ce que musique ezongi to solo na bino habite ke bozongi sangote imposer noter mais ce que ezongi to solo to zongi fiango bon mon que solo solo mboko ko bete bete mapoka na musique pour Kofi Azali partout dans le monde pour Fali Azali babiso kutunante toya après pour un tel azali donc quelque part peso boma quelque part pe ezo matisate mezo boma mais nabite ke botika donc bino besoin de voir ba combattre ko mona ba homme politique wana ba autorité na ba miso ba ko mona ba autorité wana bosola o est important bosola musique mais bosola ndebo bisa ba ngana ndenge ngana na masala nga yote yoza ko autorité mboka sona kuteno funa bito ko masande ni pas président bon c'est un cas social wana côté kutana ba ba me bien te ndemo ndemo fo bosola tombo kutana ba otala ka ba poche na binote ndepo na ngato ke de l'avant on a rolo ba yango voilà Hervé Borsalino ezalaki essayon ko yamba yo na plateau na biso mais mo ba mbote e ko sala biso bien avant to kabo vraiment na pesi mbote na boss en sécurité sociale moté maman Olga de tout à l'heure. Et na pesi sombote na Oscar Bokassa, Big Marcel le jeune millionnaire. Na pesi sombote na Maï Maïmona maman na Maraville à la brésilienne. Et na pesi sombote na Brice Ngolo patron. Et na pesi sombote na Abraham Luzolo Malongi. Et na pesi sombote na Sonny Love, artiste et comédien, tous années donc de tous les temps. Et na pesi sombote de sous na Brice Ngolo patron. Et na pesi sombote na situé Yambingai. Info 16 en tout cas merci et bien Nabino na bayo na tang na bayo na tangiti en tout cas merci Nabino nenge bozuita en rotala ngai na sala besoin soutien Nabino numéro na pesa ki yango wana bandela 243 89 54 85 245 plus 243 89 54 85 245 ba soutien na na musique malamu nde osala keto ke de l'avant na lobi bien marambe uteka ke non ba beta musique ya mabe bazola ça va sous-vêtement ba caleçon ba be ça ba na biso ce que tu as bino ba be ba ku danger ba sana mboko na droit bazangi ya moté ba oli ba mena bongo ya biso donc ya biso te be ba ku plus que alors musique a bien ngo ezeko ezana nzoto nanga ya ba grand prêtre Papitex ba niboma ba to asala la musique ya malamu ezaki ya mabete ba John Bof Big One botianga maboko po musique ya malamu ekoma mabesu ya bino moko bozo finga donc musique ezaya mabe yango bozo tira ba moyen o ezaya malamu botika donc tout sur la conscience ça fait ça bien en tout cas merci Belé dans le studio bientôt là et comme la rabino champion mawa de ya et puis na quartier na nzimo na sala remix ya Carlito là ça makola yesu et ya en tout cas merci
Voilà, tozo kabwana na yo, eza plaisir koyamba yo na plateau na biso. Mais ngana ko epela pe wana moi séance à studio po bata poto bala tembe, bata poto bazana tembe moko bande ko ngana ebité. Vous avez la séance à studio, au bengi biso à 16 mois tout, bamona mnake musala nenge ezoken. C'est ça. Vraiment totiki yo, merci. Eza mbala ya sukate, yaga po ezanda kuna. En tout cas merci. Non za la va. Voilà. Bandeko na biso balandi ya Info 16 tokomi na suka ya émission na biso, bo continuer toujours ko s'abonner pour ceux vous abonner, vous avez la facilité ya kozwa ba message pe ba info na biso, ba news ozozwa yango. Nasi ma caméra ezalaki Eric Makanzo, cameraman moi bogar boye na pesi mbote na bato nyonso oyo balandi biso mais to bundaka pona Congo. Si tout bandeko na nga ba combattant niveau na lela bino fort. Nana bino na ebité na lela bino fort bandeko na nga ba combattant mais bodoze na ko beta biso ba journaliste bo beta ka bato baliaka mbongo ya ba Joana mais biso bo beta ka biso te pona lelo to suki wa botika la malamu. Ciao. Les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date,